Soleil kutu mikolo yo et longoli loko mo bezaki na actualité mikolo yo te na lobe longoli lo mo na actualité pona miko so koto kutaka soleil na le padre soleil na le padre donc to lembi na yebisaki ba fanatique nyonso to le padre na ko panza téléphone nanga parce que okota boy faire na ke na TikTok faire na ya na YouTube faire donc partout na la cabine vérité mo boyeba. C'est déjà livre calamité. À la canal, c'est la documentaire. Livre déjà Ekobima. Sauf que tu as aussi pas les padres. Na benga mamo babandi da livre. To banda ko kende ko landa et sika oyo faire bandaka kotanga et sika oyo faire botama ndenge ni ne salamaka na ebisio makambu ya faire et ko sala ke d'ailleurs faire faut ba ke faire azana d'abord yemo baza conseil pona ba jeune talo ba so elelo. Sauf que faire ebola azana mwa cassette moko boye eza ya famille na bango bayebi ke faire banda ko beta bale biso to photo ça les photos ke ko luka tozwa cassette wana de façon ko konto na kata documentaire. Tout ça, là, loko eko tikalaka ekozala de génération à génération. Pour les padres. Tant que vous avez idée au contact, il m'a offert rigolo parce que comme vous avez fait rigolo, vous avez contacté. Vraiment, et loko oyo yangolo tozo lobela parce que lobby nazo voyager. Toza tokobeta na Mwanda. Donc eza isika oyo na kozwa pe moyen pe osula pe na prise. Omoni eloko pe ebongaka er moko osali mutu surprise amona ki azana ba fan mo balingaka e. Donc, biso to lingaka faire regola. Yango mon to lobi ke to sala na surprise. Surprise yango ezate ke to bandi likambu déjà na ndenge moko bato ko kanisa ke bazoli ambongo na komba faire regola non. To sali na likambu meto ko kende si et pas les padres. Ngamoko na zo ke ti et pas les padres, na expliquer les padres ba fan na yo ba yokani bandimi ke to sala la yo documentaire pona ko honorer yo net ndenge maman Océan lobaki. Batumi ba kasaka pona ko rendre muto hommage fo zaka akufi. Même si pendant que faire rigolo à envie, je pense que faire rigolo même au seplanant d'abord na idango parce que non nous salamatena nous salatina. Non nous salamatena nous salatina mais ce que blesse pour le bazan est j'aurais été idée tout ça non blesse pour le to mais ça t'a sauté fait la boube avant faire aïba parce que que paiement à faire beauté ou soit faire rigolo la beauté idée na beauté sont déjà yo nous sont déjà dans les médias partout dans la terre qui ba ibula ba sala qui be monsieur était là déjà partout. Peut-être d'autres parts que ba golo ba gladiateur pour qui qu'on s'est découragé. Non, c'est vraiment impossible. Oyebi que mutunyo toi c'est pelanelo comme malamu. Très bien. Même idée ngazana, je pense que si tu rozana bangonyo tout a osepelanango. Papa, eza facilité. Eza facilité et loko moko yo batu ba raison na raté pour na ba artiste na bango. Mais mutu moko boye o alingaka artiste na ye abimi a raisonner likambo boye. Papa na yebité. Hein? Même nabité tangelanga nanu musicien nini on a kata mboka na biso lelo azana ba documentaire o ko sala ke bana na biso pe bazwa lelo ba ko pe ko banda ko tala pe bazotanga ke no ba livre tozaka na papa wemba tozaka na lelo so tali bezate bana na biso lelo ba yebi même papa wemba te tu vois soko tuni bango ba yebi soki ba ligne one ba yebi soki ba nani ba star wana so nini ozomona biso ba congolais to li ko adopter kaka ba OSA biso te to sala nanu fort to tindika nanu ba artiste ya biso. Ozomona yona ebiso ke eza idée moko yo bango tout ba resepela nango malgré sa facilité eza facilité pona faire été to pona biroté mais kozala nde facilité pona batu oyo ba mesana koya na ba penser ya mabe nde bango balinga ko contredire idée eza ya malam na lobaka lo mon émission muko ntombolo na kata mboka boga ya presse on appelle sembote na lobaka na émission moto sana na bi na kata mboka na biso balinga ko déstabiliser ka muto aza force pour na mboka. Très bien. Comprenez? Donc faire à force pour n'amboka. Donc tant que ça makambo, tout ça longtemps pour nous s'appeler ça va tout soulou. Tout ça par rapport à œuvre ya munene ya minene, ou faire à sali pour n'amboko.
Très bien. Bah, Gaulois, Bazolando, partout dans le monde entier. Mais quand même, expliquer, on a évité. Il y a une carrière à faire Gaulois. Des fois, Banda, on rejoint na Katikat, on rejoint na surtout on met cette histoire à vie naïe. Vraiment. Et bien là, bazo mitou na bakesho na faire, azo le bela faire to éviter. Faire on le bela nini. Na éviter au banda banda, nenga banda musique tonde. Na éviter Richard Lutadi la so qui a contredire. Vraiment. Faire abima na nzetete. Faire abima na mutu, faire aza na famille. Ozomona. Et d'ailleurs, photo ebakana elo comment coller to zakawa. To yeba faire ya wenge 4x4. OK? To bandi ko yeba faire ya wenge 4x4. Mais toza na bana misusu to ba jeune misusu o bazo bota malelo bazo kola lelo. Ba petit na biso bazo na kati ya rumbo bazo tsaka mingi minoko. Te na boya polémique po oye. Te na sali polémique te. Na lobi boye. Te eza na bato ba boya ka faire. Mais si quand on a poste to banda ko expliquer bango. Faire à outa wapi même atanga mona ebité. Ya mona biso za facilité. Donc il faut to banda ko kende ko landa ti esika oyo faire bandaka kotanga esika oyo faire botama ndenge nini salamaka na ebisio makambu ya faire e ko sala kie. D'ailleurs faire faut ba ke faire azana d'abord yemo ko za conseil pona ba jeune talo ba so lelo. Ozomona donc histoire ya faire eza munene parce que tant que vous avez la 5e génération, tout ça, une mission, na boya faire la 5e génération. Na loba na ok, faire la 5e génération par rapport à quoi? Net aux aboelelo. Tous à faire ya banda tanwana. Si tu commences à temps le bobé na 5e génération, azana histoire ou l'équipe artiste nyo surtout bazana la 5e génération. On a ndimé langa. Bon, Zulu, tu as un prophète parce que n'habite pas de tel ne belé ba Hollande. Moni, faut ça les logos. Et le autant on va faire rigoler c'est la documentaire il y a fait prophète nabi otalanga vraiment pour ça la documentaire à faire as artiste moko ya munene vraiment ya muketi vraiment ya otala on hotel mi boy vraiment ngana obetaka biloko beta biloko beta biloko ngo za boy pona ko binisa da $300,000 wana ngoti vraiment pona ko ata na kera wana 10 000 osana ngote très bien si ozu courage ya Rolobati na équipe na ya ba fan ya kosala faire ego la documentaire boko banda ndenge nini na ngena Barcelone très bien parce que na répondre ya na Barcelone Gola balinga c'est l'homme propre et non l'homme ka bongo très bien très bien historique très bien répondre non héritier Iboula faire asa produit oui bien quoi faire asa produit na yebike ezana bato belé akutana na faire te mais na kombo ya faire afutaka ndako abokolaka bana tangaka bana batangaka pa somba peka na kombo ya faire. Donc cela veut dire quoi? Pourquoi na lobi ke musapi moko sokolaka elongité faire aza na fano ezaka ngate ba fana faire baza ebele sauf bazo zanga nde mayele ya kosalela artiste na bango pona lobby atikala na ba histoire lokola nde tomonaka ba Michael Jackson. Papa limbi sanga na ebisa yo obi faire yemoka loba na to lakisa bato l'équipe on ebele faire azana ba fan ebele na kati ya mondo yo papa na pese exemple hein soki to lobby kele to temi boye nga prophète Blanche na bandi na bimisi $10 nanga vous comprenez fan abimisi $10 papa yo kasi $100,000 $200,000 to ko kanga ngote na kopana ko to komi te obi pourquoi so wana sikona na keno place au komi souci na ngezani soki to sali documentaire ya faire on a li makambo faire yemo ka na 4 pona nini soki faire azala ki millionnaire tozo créer nengeni to comme ça faire milliardaire aza millionnaire to ça j'ai aza millionnaire to comme c'est ce milliardaire obi pourquoi avancez papa pourquoi faire nenga zawana tangu biso to saeli documentaire ngana kolinga oyo teye aya ouais ça va la kotikasi na lobi boyo oyo faire azali toza na facilité ya kosala ke faire na biso ata lobby même il fait razate bana ya bana na ye bakufa ba pauvre te au moins les gens qui monde entier ba otanga ba livre à faire ba otala ba documentaire à faire biso ba congolais ba beso congolais la rani to c'est la mundela ya
ndenge bandeko na ngai Angola na pesi bango mbote na mona ba vidéo ya bana Angola balobi ke faire ene mta sala plein makasi koleka na stade de Martyrs par rapport à la 5e génération natani comment mututé ozomona sikoso mindele ba uta libanda baye balobi ke to sala documentaire ya faire gola biso ba congolais tonga to sali tellement bolimbisa tellement mabete to zaka ba complexé to lingaki to kota na esprit o mindele ba osala ndeni na do biso mais biso moko ba fan ya faire auto telemio to ko tout à toloté tolo ba ke to sali documentaire à faire oui biso to bénéficier té mais to lobi boye kene siko to sali documentaire à faire mongo bandi ko bakisama na kati ya compte ya faire est-ce que ça mabe ozomona bon prophète vraiment bandeko ba otala yo tango koloba to moni ozobima moto gashi très bien ya koloba ke osala faire egola documentaire boza na banani parce que to ligne transparence ezala très bien faire aza artiste mukete très bien répondre na bandela ngo très bien ba question nga très bien aza artiste munene et puis faire aza marque déposée vraiment tu peux utiliser nos affaires partout aux alliés mais pendant que ça loko ba bengi documentaire il faut vous dans l'équipe de base vraiment au se concerter qui déjà vraiment que tozo banda boy to sukisa boy OK équipe de base eza nango na minute toza dans la kati ya groupe documentaire de faire egola toza na ba maman Océan du Congo toza na ba papa Calvet toza na ba général Kif toza na ba tebele déjà tozo bunda na ndenge na biso parce que likambo nyonso surtout e bandaka avant batu ba ko tabino maboko bino fo bandana na poche na bino biso lokwa to bandi na moi ki muke na biso to anango to bandi da ko tsa c'est qui mambo bien parce que maman mbongo de ko tila na kati déjà tangu biso tozo ndima ko bimisa moi 1 franc na biso bana so ba ko lia c'est qu'il faut to yeba ke to considérer faire na soulever le mot héritier bula zo le baramingi alobi ke faire aza artiste mukete oui tango to sala ngo parce que aza artiste mukete parce que soka sala ka artiste mukete ngato sala te aza munene siko lobi na biso photo banda koyeba age offert a komi nango ndenge papa ton dimanga tellement par exemple à papa Carlito ton dimanga tellement lo papa Carlito ba otika lo ba koyemba ba tima ba musique ba commencer à maman normal ba fa na photo banda koyeba voix angélique auto kumisaka faire moi je ne pense pas qu'il y a 80 ans faire a osasu nango osomona il faut toi raisonner le quoi le quoi toujours raisonner le quoi c'est que biso to comprendre que to bomba oya za biso faire na biso oye kozala ke même banonga na boti bayebaka ke ezalaki na papa na biso moko boye koko na biso moko boye faire gola asala boye yango na biso za makambo moko yo pona to kenanu bien o aza sima na biso producteur na no biso to compter sponsor to compter za Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Ozo compter na Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais quand même parce que biso ba congolais to yebi. Mais botuninga batusu basa botuna bango. Monsieur Zanango. Botuna bango parce que ibula tuni bango basa. Parce que oza mutu atrait. Vraiment. Yo no za pena guide. Yo batu ba congolais bala na biso. To yebi biso mo ba congolais to sala. Ko manga ayebo pona ta ba pese po sala bo. On a lia bo. On a sala bo to yebi. Est-ce que déjà on bani un pas des documentaires ont déjà bani tous aux autres sont récoltés après au démarrer mbama. Ah, toute une question moko bien. Kobanda omoni même na vinde tozaka boye comex eux banda na ba million kenda liboso te comex wana muke likambo to sala faire egola eza likambo to ko sila te to banda na ba million mais problème c'est nga biso ke to sangisa ba journaliste to senga to lobi ke musapi moko sokola relongité biso tondimi ko banda so na bengisi bino na émission mususu bo comprendre les abablo muso to kobimisa parce que faire egola za artiste munene tangu nazo kende ko sola na faire makambu oyo c'est qu'il faut naza na ba biloko eza ba base ba preuve tangible et là oh et convaincre créer donc c'est que ça ba biloko biso to sala déjà en coulisses oyo bande ko bazela tangu susu na micro ya tout na mibale bo komona biso na le padre moko o le padre moko o le ba ke non naza derrière siko makambu oyo osomona parce que tolinga nini to sala loko moko ya propre quand ngo tso ba congolais ba mesana ko kitisa et surtout elo mona sepelara na mona mabe plutôt na kata Congo soko fi vision moko ya bien eloko a liboso faut banda ko compter déjà ba même on maloba mabe abato hein ba bandolo banda mabe là po biso na Congo bato mesana maloba mabe abato ya ndenge nini papa
te na place na loba tika na siso tika na siso aussi ça tika so na loba loba na yo micro za yo point mité ça peut 2 heures d'itara question et puis tu as vraiment sur na kati to bimi vraiment na kati na tuna yo loro moko quand yo loba je congolais congolais bana loba bato ba otalo bona télévision vraiment so ba peso ata $20,000 10 000 na 10 000 ata 10 000 mutumo mon avis na profite 10 000 yango OK par rapport à documentaire à faire quand un téléphone té héritier Iboula d'abord c'est là pardon papa c'est là au moins tant que benga prophète c'est que naza prophète on a ebinda kwa ngate ki cité na ebelo côté na ebina Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce qui na lo balema ngamba faire parce que na ebi ke ngape na artiste lobby faire na sima faire ko tindika nga susu na makamo a bien très bien pour na lisolo ya $10,000 héritier Iboula nga na koli libanda $10,000 c'est rien nga na kasa ko beta $50,000 parce que na lala nango déjà nazala nango déjà na fa nango na bandi ko somba car na age mon amuke donc faut comprendre que biloko musu obiso na Congo to sutukelaka eza eloko te pa mutu oyo azo da conscience ya vie ndenga na miyebi nde nazali naza na posa te ke bandeko bazo ba pesa nga $10,000 mais naza na posa makambu ezala tout droit to structurer makambu na biso oko pesa mbongo pa nanga mais mbongo ezoleka na compte moko oyo même il est pas aza au courant nango biro eza au courant nango biso no suto au courant nango je pense que personne na convaincre yo hein toya malé na que ba fan biso na convaincre ne pour la question za ye réponse ya nga ba fan yango na lobi yetem ta zo mbongo fan ta tinda mbongo yango na lobi na koki ko sala eloko moko te ko bimisa te ata vidéo moko ya le padre soki le padre ye moko azo courant na mambo documentaire te ça fait autorisation te oui donc il faut le padre appeler ça mais moi je pense qu'il a fait cette autorisation mais nazo ba sens ni nazo linga soki artiste nanga zalaki na $10 c'est qu'il faut comme à $30 c'est ça mon problème donc tu to sangani pour nini to ça les logos moko ya bien pour nesa nini et matisa lisusu artiste voilà en tout cas merci beaucoup na bi que toi na batu ba sima na biso ndeko bonjour tika na micro ça no yo bengi na kombo ngana benga mina kombo ya Général Kifu oui ozanani non naza Gaulois ouais général ya Bagodo naza Gaulois afandi na commune ya Ngaliema na quartier précisément Mbinza Delvo voilà ce que tout monde on a prophète aux na kati to sur ma documentaire à part na yo ezana ni na documentaire bon par na ngai pour na documentaire eza idée prophète ninga utoloba to zwaki idée totali par rapport au côté to witi po biso toza ba mikete côté to witi ba mikolo baleki meti lelo ba kombo na bangwe bungi na donc toyo aka soti bokoko zwa mwana ya papa wemba swati koko naenda koko yeba ke non papa na ngai azaki musicien azaki artiste ya munene sinon na ba documentaire kombo ezate et on a to lobby que non na minute le padre lokola aza artiste ya munene alors azo sala makambo ebele na mboka na biso oyo donc la minute à vivant il faut avoir documentaire pas appuyer vision na très bien on comprend au général habité bureau déjà structuré aux jouer rôle nini na bureau wana concernant documentaire à faire rigola rôle nous rôle na concernant documentaire ya faire rigola na groupe oyo tozana documentaire à faire rigola na zalokola conseiller oui conseiller na zalokola conseiller na groupe ya documentaire à faire rigola par rapport à Salaki bureau. Donc, il y a parmi les membres du bureau. Oui, il y a parmi les membres du bureau de documentaire à faire rigola. Il y a un prophète Boyebanende. Bon, très bien. Nga prophète Boyebanende, tout ça, Gaulois. Depuis que tu soutiens les padres, les artistes à Mounene. Bon, on a dit que tu soutiens les belé, tu communes à Pembeni à les padres. Mais Bisopé a ébi Bisopé peut-être, mais Ayoka Ken a un fan belé. Alors, tellement prophète a joué qui idée à Malamu. A tel si biso ba Gaulois idée toza nango esengeli artiste na biso azo documentaire bo moninde nini bo tanto zongi total que non idée azui eza malamu esengeli vraiment to tia loboko to kutana to sangisa idée to yebani to ko sala voilà to yebani ko sala général Kifu nzembo ni affaire oyebi nzembo affaire na yebi
donc eza kutu ebele bon on a ebina no yali on a lingana sutunga moko eza nzembo ya mateya nzembo ya mateza oya bandaka na lingina Alexa bino likambo moko babengi mateya nzela ya Carrefour donc eza kutu ebele ya koloba te voilà en tout cas merci beaucoup général Philippe pour Mpanta prophète bonjour Ndeko bonjour Ndeko journaliste nga komona nga Ndeko Calvin ouais Ndeko Calvin outina commune na outina commune Ngaliema précisément na quartier Lalou na fandi wana na quartier général voilà on fandi na quartier général to monio awa ensemble na prophète on tozana na kati boko solola na habité oye kaka na idéologie ya documentaire tonne bon nga na ye kaka na idée ya documentaire te ngai pena naza gaulois ya mikuwa pena ya mikuwa na banda ko soutenir faire egola depuis 99 depuis 99 depuis nazaka na village na soutenir faire egola na village ni nga naza mwana kasongolunda na uti ngamu ya ngalo ngai 1000% bete ngetu bana muke tuba kiyaka alors l'état na ye awa nde na ye kokoma pena donc kuse ya faire rigola kuse ya faire rigola toye to bandi kosala makambo to koyi kosala biso baloba en tout cas musapi moko elokotaka silité yango toye to sangani poto sale loko oyo ezake lobi bana na biso l'état to kola to pusa boye balo ah papa na yoki eloko moko boye natali na livre natangi na yoki komba faire rigola azaki nani nde ekolakisake mwana yeba ke faire rigola azaki boye parce que ngande naza boye soki tozongi na sima totali ba artiste na biso baleka même nga moko histoire na bango pena na yebi yango pena histoire ta papa tabule en tout cas sona la pena na yoka komba papa tabule na zui ba succès ka musique na yoka histoire na bango nde babanda papa tabule abanda boye en tout cas na yebite yango lelo toye to sangani na bandeko to sali groupe to sala ke lelo to bimisa faire rigola monde entier baiba ke faire rigola azabu voilà tango zaki na village bandeko ba kotala yo nzembo nini ya faire oyo poussa yo pour bien nous soutenir faire depuis 99 nzembo nini ya faire oyo poussa yo oyo bai nga en tout cas na nzembo oyo pesanga pena pona poussa ne pas faire rigola nazaki nzembo ya vita imana parce que nzembo wana epesanga donc somo moko même père na ngande azaki parce que père na ngazaki chef coutumier abandai kolinga banzembo wana ni abandai kolinga banzembo wana soki papa tie biso nyonso tout ozaki na mama wana na mboka na village pena na kati ya kasongolunda toye pena to fandi boye na quartier kasanga pena ozoyoka pena banzembo ezobeta wa boye wana andika cassette onzembo nini papa na ngazaki pena papa mukolo pena azoyisanga nzembo oyo eza nzembo faire rigola babeta na wera boye en tout cas nazonga ambo yebisanga papa sikoyo nalanda papa bani ko expliquer nga mais so yo landaka faire pona cause ya wera ne papa expliquer ko to pona nga nalanda pena pona musique na ye OK pona musique na ye yango nalanda ye timo ya lelo nde na lobi en tout cas nga na kokende gauche droite te pona soutenir soki bana soit diza soki bana ni ya lelo nde yango na koma nalanda faire rigola na onion surtout parce que faire rigola na zolanda ye aza mutu moko insultaka batu te na banzembo na yo zolanda ba mateya o ezake message o ezake même mwana na yo fandi na ye azoka biloko wana lobité en tout cas o eza nzembo moko ngai fona la nango parti nini ya vita imana oyo kango ko yimbela bandeko ba wana en tout cas eza nano échappé équipe na mo muke très bien dernière question oza parmi ba membres bureau na petit rôle les anines na bureau bon ngai rôle na ngeza naza mutu moko nazolanda général kif na simana ye général kif a conseiller adjoint parce que ngaso na yaki na groupe donc na kota ki pena na base et ça général kif l'état ya ayebsinga tala tozo sala documentaire ya faire rigola amemelinga projet ngabi en tout cas non nga parce que naza gaulois ya mikuwa na ko kotikala libanda te ke batu musu baya o bazoya sima baleka ngabi na kotikala boité voilà on kotikala boité merci beaucoup nabi ke bandeko mususu baza moi dispersé ba ko sola prophète o mo kene molo koto ko ya na biso na yeba
Borobanda documentaire à faire na partie nini. Na partie nini. Faut expliquer nos bateaux. Très bien. Vous êtes un réalisateur. Parce que au sein du documentaire il y a mutu. Aux autres bon on a monoko bateau otala yo. Il faut il y a ba branche. Vraiment. Au Borobanda. Borobanda n'étape nini to nanu te bobandi ko sala o ba bengaka ko kanyisa ba donner. Ba donner OK. Borobanda partie. Bon, en tout cas, vraiment, partie de le documentaire, il y a les padres. Et ça, tout ça d'abord, on a des commentaires. Au moins, on a des commentaires, on a des commentaires. Mais, parce que, et ça, mon documentaire, il y a fait rigolo là. Tout ça, on a trouvé ce aventurier, mais, et ça, dans les colos, on a déjà. Oh, ça, que ma cambouane est outil na direction à Canada, n'a pas si papa Christian Boté, et outil dans le niveau Canada. Donc cela veut dire que je vais faire des choses pour avancer. Tout ça, na mitema na biso mobimba. Oyo to za nango besoin et ça boye. To za na posa parce que documentaire de faire ego là. To za dans la casa Goma. Bandeko. To na Goma. To za na Lubumbashi. Ngamo na okende be mwanda bwe to tika msukuna. To za bati msuba na poto to za belé. Et c'est là que je suis pas un moutou mon côté. To kabone belé na biso to kabone belé wana. Tant musu to luka tant bon a booster te. Kaka biso to rozala na ne fils ka ta na partage pour to tindika artiste même so. To tindika ye. Mais to za na posa to créer ba base. Na répondre na la question papa Erita Tininga. Donc documentaire ya faire to za na position da to banda lango sauf soki le lobby so to telema to tambola. Parce que tu as posé à donner mingi ya faire rigola. Ba makamsu to nango photo kende na bangiri to longwangi photo kende na ba village ya faire rigola photo kende to landa mo belé otoza nango vraiment pour na to kangisa ba donner na yenyo surtout. Mais to loba ki boye. Soki kaka le padre apesi nga inzela déjà pour na ko assurer bino na la cabine vérité mo boyeba. Tokobimisa déjà livre kalamingité à la tendance c'est la documentaire livre déjà ekobima soki tozui kaka nzela da pas les padres na benga mbamo babandi da livre muto azawana ayebi pe histoire ya les padres bien makasi voilà prophète nabi que on va bien donc elle a son asuka vraiment c'est maman amsoli obomba yango très bien fort bomba mais ngaso na osenga obo prochaine émission so beni biso to na posa tout le monde a équipe préparatif documentaire et puis tout le monde a réalisateur vraiment va représenter biso nini partie scénario nyoso vraiment il y a documentaire nini ekobanda so borobanda tout d'abord on récolte ba données ya va faire ego la banda la musique wapi faire ego la banda na orchestre nini avant banda démarrage à kota na wenge musique à 4x4. Vous la tika na répondre aux personnes à vos 600 ndeko na ngai. Na répondre aux personnes à vos 600. So monique to présenter makambo boy na globano bien. Faire aza vivant, faire aza okufa te. Avant na banda un pas, c'est qui nga fona sona les padres. Voilà. Donc avant na banda pour le moni mukile mais sans koloba mabe. Bato lo basali nini moko boye ko bando liambo na sima faire non, lokola faire ego aza vivant. Ngana ko préférer quoi les padres sont là bien. Les padres ne fiscal lobaka ta lilobata moko pona documentaire oyo. Nabi que liloba documentaire ya faire ego là, bati ba considérer ngo makasi. Donc avant na sala eloko nyo surtout, so na bengisi bino, eza pona bato baza kolandaka biso, ba mona ke eza makambo eza nini eza sérieux. Tango toko luka moye toko bengisa bino tout la mibale, toko telema subo été. Très bien. Merci beaucoup. Une question posée. Documentaire, combien des années, combien de mois, combien de semaines, combien de jours, combien des années pour tout clôturer? Très bien. Autour au moins bien papa. Wana penza pour la quoi sirer tant sous bande qu'on a yébité. Pourquoi la bine a yébité? Parce que et ça musala munene. Papa, oyebi vie à mutuna nous po betali solo na yo. Na jour moko okokana mte ozomona na pesa exemple moko bayebi ke na prophète omoni na vie tomona Jésus à 33 ans tomona Jésus à 12 ans mais Jésus à 15 ans tomona été so tangi na Bible okuta Jésus à 15 ans azala te donc ce qu'il faut eba ke eza vie mobimba ya mutu oyo bokobeta
donc eza likolo moko oyo ya kolanda kokota na misisa donc o biso tokoya kobimisela bato ekozala na lukuta te kozala nde na verité soki Frère Egola aza na mwa cassette moko boye eza ya famille na bango bayebi ke Frère banda kobeta bale biso tofo tosala foto ke koluka tozwa cassette wana de façon tokota na kata documentaire de eloko mona kosengaka mpo bakongolais tomona musika lelo soko olandi mundele azobimisa badocumentaire ya bale oyo Mbappé banda kobeta na bomwana ozomona video ya Mbappé ya bomwana ebimi video ya Cristiano Ronaldo ya bomwana ebimi. Pourquoi pas biso peut-être que Luka pe que oza pe a faire Egola pe bima pe. Très bien, tu comprends le Très bien. On s'achemine déjà vers la fin. T'as la caméra. Vraiment. Moi ma moto na on a bateau bati côté 3 ou 4 personnes pour. Ah vraiment. Té album est bima volume 2. Ah. Na habité message ne repasser na ba Gaulois ba gladiateur ba moya bonne musique. Ah vraiment message na ko passer pa ya bateau nyo surtout bozo sepela bozo zela vraiment volume 2. En tout cas boza na bino kinyande na lobaki. Problème moko eza wana to comprendre que faut to ça la musique ba responsable. Faire à ça sous la musique monte eza pona batu ba lobby. Non pour le lobby que volume 2 bima volume 2 maté. Il faut to ça musique mo ba responsable parce que bato bazo yemba wana baza ba responsable. Tomoni soleil yembi modogo barambwa yemoko le padre baza belé na katso ba yembi baza ba responsable. Alors tant que va préparer le mot ya pesa batu, faut pas pesa le bateau le comment il y a bien. Et puis to inviter makasi likambo etali ya piraterie. Et loko tozo kimela yango wana. Yoka kinsembo wana, be yoki ba lobby. Yoka yo. Non, mais là pour ça polémique tokende nanu, tokende sa nzembo ya Berado. Nzembo ya Berado. Soki yo kango yokango bien, bongo yo tunanga question. Kwanga na yoka kango. Très bien. Poisson na bina loba, bato ba na kosi. Très bien. Donc eloko nyonso tu ya presse Berado kitoko ya soleil kutu mikolo yo elongoli eloko mo bezaki na actualité mikolo yo. Te na lobe longoli lo mo na actualité pona mito so koto kutaka soleil na le padre. Soleil na le padre donc to lembi na ebisaki ba fanatique nyonso tu le padre na ko panza téléphone nanga parce que okota boe faire na ke na TikTok faire na ya na YouTube faire donc partout kasoki documentaire bo soki documentaire ngana ko sala nini artiste na ngate te na lo basko vérité nde o artiste azali ya na bi omoni biloko faire sala oyo yango nde sali ke biso bato maele to comprendre ke to profiter to sala artiste to documentaire bambote langa na pesi na batu nyonso tu bolinga nga vraiment et puis na bande ko nyonso to bazana kati ya documentaire de Frère Egola pe merci na bino batu boyaki ko zwa biso vraiment donc et puis na habité son akopesa aussi numéro na ngai parce que vraiment bateau beaucoup za na besoin de contacter biso numéro za nango facile plus 243 97 39 29 370 plus 243 97 39 29 370 ozana posa ya kokota nde tota ekolobake musapi moko esukola lomte lokola ngai na ndimi to bandeko pe bandimi tokoza ata mususu na 1000 francs makambo ya fere ezosenga ta musu 2000 esenga bandeko boya to sangana to sanini to sepelisa artiste na biso to tika histoire moko oyo ekotikala de génération mpona artiste na biso Frère Egola tozozela bino groupe ya WhatsApp déjà wana tosolaka makambo to eza l'aise donc soko ye kobanga na ote makambo nyonso to ekena maboko ya le padre ye moko même le padre mo osepela bambote na pesi batu nyonso to balingaka vraiment prophète blanc merci en tout cas merci na bino ba journaliste na ba cameraman nde bo bote courage boye awa na pesi ba Gaulois na ba Gaulois nyonso tout mbote omoni bisika toza awa baseki biso mais toza misatu lobi toza misatu amen très bien boye en tout cas to sangana amen très bien artiste na biso na pesi madame nanga Sarah ngakutu nage bino nyonso tu ba o balandaka Frère Egola ba o bazana groupe na biso to sangana mukolo oto to bengisa bino lisusu to za lisunde to za lite en tout cas merci Bambote les conseillers moi 2 ou 3 personnes en tout cas Bambote belé na pesi équipe nyonso ya les padres en tout cas botsaka maboko to matsa documentaire nde to lobi donc ebele zate parce que ye moko sa loba
toloba sous ces belletés mes œuvres partent à ma place. Vraiment. C'est-à-dire yazo sala ezoloba déjà doma yako le déjà te après si bande kono sumbote o baza ba soutenir ba padre ba tozat na groupe bande kwala na chikapa kuna na Lubumbashi mamo Seya malgré au monanité et l'équipe nango nzamba azala na biso prochainement tokozali belé ndenge na ndeko auto loba tozala vraiment ebele en tout cas merci beaucoup. te bakiseza te bandeko tuka balandi biso bandeko na biso ya mwanda oyo baya kotala biso bandeko na biso ya boma oyo baya kolanda biso bandeko na biso ya matadi tokutana vraiment le 9 septembre oyo tokutana na mwanda na mayala trading na yala trading epeso l'artiste Ferregola Robeta bobanga te concert populaire pe kozala mpona kosepelisa bino bandeko na biso ya mwanda mwa kupa mokuse mwa tersini Ferregola akoyemba tosalaka système à Rio de Janeiro voilà na plage wana tosala kitoko na elengi merci beaucoup na okozanga nde maloba akozanga maloba nana kozanga maloba ngai yo nde kozanga maloba par rapport à nini na nyonso tu voilà bandeko tu balandi biso na Global Télévision bolandi biso na Héritier Ibula officiel télévision restez toujours branchés sur cette chaîne et ça la biso kitoko na elengi bandeko tu baportaka biso vraiment à cœur. Et là, je pense directement à mon vieux de tout le temps, de tous les jours. Babenga Raina Kombo Janisita, Chunga Putubanga Muturu, les gourous du temple, pourquoi pas. À Clem Blin Sing Motomoko, bien Motomoko, trop assuré. Restaurant Bisso, Nabiso 5 étoiles. Et pas Even Nabiso Sims. Et Sali Kitoko, Bazar ensemble, on a Eclipse Loming, on est le dimanche. Nabi Ekuna, Kolia, Nakomela, Nanenga Kosarante, Menambongo Nayo. Merci beaucoup Elvis Pocho. Tu es derrière la caméra. Merci à tout le monde. Il a dit Foumou, Mokonzi, à Lost, à Arlette, Foumou. Merci à Béra de Prince des Amunda, El Chapo, l'ami fidèle à Mokonzi. À Pesso Bambote, pourquoi pas à Oxini Lumene OR, les visionnaires. Merci à Yannick Kayenga, la vraie monnaie invisible. Bambote dans les places aux Ouami. Et puis Bandeko, tout bataille. Maman Fanta Fofana, maman présidente, à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs. Merci à maman Odette et maman ministre. Pourquoi pas Laurent Tendance, Ozakota la biso le vieux big manager JP Mindia, la peso Bambote, Yaedo Mouzamba les touchables. Balobi merci beaucoup aussi à Yemoko Yakati Balobi Ibounoua ancien Botoko DG Blaise Polo. Toza toujours Mobimba, maître États-Unis, maître Junior Mundabi, Bandeko tout batali biso. Restez toujours branchés dans la chaîne Nabiso et Salara Kitoko. Rendez-vous le 9 septembre. Et place au wapi kombe toko katel sous mutu. Na beta biloko. Tomonani soti nzambe azoni na play.